Bandeko balandi ya ID TV bisika nyonso bozwami équipe mobima ID TV na Rich Tempête topesi bino mbote mingi toujours nde tolobaka ke eza télévision na bino epesa bino bainformation mpe tokenda kolukaka na source. Je crois nakanisi bouti komona ndeko na biso Rich Tempête auti kosolola na moko ya bainvité na biso oyo bomoni bino nyonso bocomprendre azali nani ye nde tokoleka sikoyo kosolola na ye na lokota na biso ya lingala le mosusu mpe azalaki mpe motu wana bakote kuna tozobundisa toyebi te mais tokoyoka ye na deuxième partie ya émission na biso. Donc sans plus tarder tomoni colonel ali awa tokopesa ye maloba ase présenter mpona bandeko balanda biso ya mangala boko akomprendre azali nani auti wapi mpe eloko nini alingi mpona Congo. Alors mon colonel mbote mingi ndeko balandi ya IDTV bazolanda yo ose présenter na kombo na yo le mosusu mpe oza moto ya barere toyebi te na musala yo zosala bazolanda yo. En tout cas bandeko babolingo bozala sûr ke ngai nazali momemi maki te nazali mwana ya mboka kombo na ngai moke Silibwe, donc nazali mwana na bino na botama na ville ya Bandundu le 27 septembre 68 ba parents nanga baza ba congolais baza na Kisasa, donc natangaki na Kisasa nasalaki école primaire nanga na Saint Gabriel ya Yolo donc après natangi na petit séminaire ya Kalonda na Bandundu et commencé au petit séminaire à Katende donc tant na ngaki na koma sango après na Longwe na ekoya na Poto na Italie na Rome après na Turin après na ekoya Paris où na vandi na tangi ba classe nyos à droit na sali ba classe ya ba juge ya ba avocat tant on a six classe wana donc na kota ki pe ba faire donc na se retrouver na Guinée quand on a pas faire après bazali ko luka pe recteur ya université bon ngai pe na passé examen tozalaki ba candidat belé mais 21 candidats nga na bimi na ngai tinaye okoma recteur ya université Kofi Annan ya Conakry, donc o balingi babenga bandeko na wana na Conakry Guinée mobimbe yebi botuni boyebi recteur Mokete congolais azalaki recteur ya université le plus grande université ya Guinée nazo ya mbape bana ba congolais mingi na université, donc naza na problème te. Mais avant na ki l'université pe nazalaki soldat na France na bana na sala armée na France avant na ça ba classe, donc naza na formation na militaire, ce qui explique que na tikalaki couper ça ba cours ya armée nazalaki pe conseiller militaire ya bato belé ba politicien congolais belé pendant des années la sala musala wana yango na eko zongela ngo pona moni ke mboko eza en danger. Voilà. Mon connaît to koma wana bon boyoki mwana na bino yaya na biso leki na biso noko na biso nyonso bolingi azali mwana mboka toyoki place à botami mais toyebi ke ba misusu ba botama na Congo baza ba congolais te, mais yo au moins ye ameki ko pesa biso ba parcours be ko ba na mbotama na ye. Donc so to comprendre le so ba bengo colonel ezali grade ozwaki na armée française au sala kindo za colonel. Bon ezali grade nanga na zanango na kati ya armée na biso ya Congo oyo ba pesi ngai po toko kele bitumba boyete moto na moto azana grade na ye tozana ba généraux na biso mon colonel tozoya eza grade ozina armée siko to into kota na masolo ngo to into yeba o se présenter wa armée na bino kombo na nini boza ba rebelle lokola to moni po Congo souffrir mingi to moni ba chibango ba bi ba M23 ba voire même il y a un mouvement M17 qui n'est pas peut-être un groupe armé na habité, donc Congo et souffrir ba rébellion bino sukoyo na habité eza rébellion d'abord eza kombo nini bozo lukanini bosali en camp. Voilà, alors ya biso kombo na biso ya mouvement na biso ezali union ya ba force révolutionnaire ya Congo ozomona UFRC obeti na YouTube omona bien ozo UFRC obeti na YouTube omona ba vidéo na biso bobandi en camp pepe wapi siège na bino en tout cas to bandaki yango na Bukavu to bandaki yango na Bukavu to sanganaki tango M23 akotaki biso to bi non so to continuer ka ko na moto ko lukaka ba cop na ye ya ba groupe armé na ye to ya kozanga na mboka to tuni ba chef ba groupe armé nyonso to sanganaki 12 to bino to tika makambo mabe makambo ba piaki o ba sala ibo to koma ba soldat puisque mboka eza na armée lisusu te
lokola baningi tolingi toperdre territoire tosangana ozomona donc tozali kosangana 12 groupes armés pour to aider mboka na biso au cas où ils ont un problème il y a intégrité territoriale surtout perdre territoire le temps tosangana ozala trop tard tosangana ki déjà avant to informer qui peut gouvernement to biso non lokola makambo ya ba est on ezokoma dangereux biso bana mboka to abandonner ba programme na biso nyonso to mi pesa na bino to sangani tala biso yo to sala ni gouvernement boyi biso. Alors bo bandaki yango peut-être yanoli mbala musuba to balandaki malamu te et botamaki quand et botamaki exactement le 31 décembre na Bukavu parce que tout souffrir 31 décembre il y a 2012 oyo eleki tout souffrir ki potuluka texte moko boye ba chef a groupe nyos ba osigné oyo oyo kombo na lingité o nga na lingité ba commander nga na oyo donc il fallait tout trouver donc aux anamayele pour ba chef nyos ba zala d'accord na texte to ko zala d'accord le 31 décembre na Bukavu to signer statut na biso ndenge to zala commander ndenge to zala organiser nana ozala mokonzi tout tant to zala ensemble to bunda ndenge to sali ta statut wana tant bimi le 31 décembre c'est que tu contacter la société civile, la chef coutumier, la ONG, l'association, la société civile, tu s'engagnes à Bukavu entre le 8 et le 11 janvier 2013. Bon, ok, mon colonel, tu es malam. Na évité Congo et souffrir trop. Parce que Congo et Zobandakaka, ceux qui balobi gomate et za Bukavu. So la big Bukavu te et za ceux qui s'engagent na évité. Mais pour nani otangeli biso botami na Kikwiti, otangi boye France comme na Guinée. Mais ozaka mwana mboka pona nini kaka kuna parce que tant que tobundaka na 1998 tobundaka te totiki guerre tosali accord na ba groupe armé mususu tant que tosala ki fusion ya armée wana siko ememaki ba mikondi armée na kati oyo bazo déranger biso ti lelo lokola tosangana ki wana siko ozomona il fallait pas tosangana siko tosangani après ba groupe nyos basangana ki wana na accord ya Lusaka 1999 ba groupe wana sikoyo ba panza bango nyonso etikala kaka groupe moko RCD Goma yango nde tezo diriger Congo lelo RCD Goma ezana ba élément mususu ba allié privé ya chef de l'état Kabila bande kwa Kabila mususu baza wana na kati bango bazo commander armée congolaise donc armée wana ezali armée na bisoté ata ba soda mususu baza ya biso donc ata to bundi bambula balingi te pe ezonga yango na guerre ezozonga toujours parce que to salaka erreur wana o ba yebi ngai bien na komaka na ba livre ba kotanga ba article na komaka na 1999 déjà na baki le fait ya kosangisa banguna ensemble ezalaka te donc ce qui guerre salami ezalaka toujours moko a gagner o wana muta gagner azalaki te. Mais pour nani kaka na est Goma Bukavu pour nani bandaka kuna pour bino pe bobandi pe kuna malgré to koma na sima e bandaka kuna parce que tant Laurent Désiré Kabila akufaki Kabila asangajaki atika este wana na bande kona mususu ozomona c'est ça le problème donc chef de l'état na biso aza liberté aza na engagement moko soka respectant ngote akufa lokola Laurent Désiré Kabila bon ce que to salani faut to libérer na yemoko Joseph mon colonel to ke maleme po awa na fandi awa nazo loba ba combattant bazo landanga na za journaliste mais na za pe combattant loba tant yo le chef de l'état na bino c'est-à-dire IFRC, ils ont reconnaître Kabila Loga peut président Nabino ya IFRC. Non, en tout cas, loba kaka monoke beti. Pour ba combattre bazo landa yo. Biso nazo ba président na cadre de la République boso na bona changer quoi. En tout cas, Kabila azali sous président na biso parce que constitution et lobby que ceux qui président respecté sous constitution te a trahi bino aux en a droit bo sima mapinga bo bengana et article 64 donc ba groupe oyo so sangani toza ba rebelti tozali kaka population lobi na biso bo bengana biso mutu oyo parce que azo respecté constitution te azali ko empêcher armée na biso et gagner guerre na mona non te président ko empêcher armée gagner guerre voilà bongo nani azwaki likanisi po lobi bo sangana ki botalaki mais quand même likanisi bandaka na mutu moko likanisi ya kosala lingomba oyo to bengi FRC nani azwaki likanisi ezali yo to ezali mutu mususu likanisi wana ezali tozali batu misatu tant kaka M23 kota ki tomonaki ai ekoyinda to ko perdre la moitié territoire to sanaki ngai na général moko na bagis oyo bakangi to sangani
tokutani mpe tosololi tobi non faut toyebisa bagroupe armé nyonso batika baaventure na bango mpo bakoya kozanga na mboka na baaventure mpe bakozanga na korapele na bandeko soki bolingi boyeba ndeko bakangi bakisi olobi bagaya moko Gustave. Voilà, je crois EDTV ezali nde tolobaka tolukaka information tolakisaki ye moto asalaki déclaration ya création ya mouvement oyo ndeko moke lelo aza koasime intérim so na comprendre malamu tolekisaki ye na nani mais malheureusement bato baye na makanisi malamu tomoni bakangi ye bongo sikoyo lelo yo oza korepresente mouvement wana pourquoi obengi intérimaire bozoza tia kozonga arécupérer poste na ye ou bien ezali juste boza so élection en attendant faut yeba quand même que UFRC ndenge tosali boye ezali rassemblement ya bagroupe armé nyonso na ya baparti politique na ya basociété civile donc ezali ngo kaka provisoire parce que tokoki kosilisa organisation na biso te alors que baninga mosusu bakoti nanu te yango toza provisoire nga naza ka intérim parce que bagisi mpo na biso aza empêché normalement nga naza soda nakotikala te na tête ya mouvement tokoyeba sor na ye te na minute oyo boyebi place azali ou bien toyebi place bagisi azali la dernière fois tindelaki biso message alobi kaka ke place aza mwinde ezali te aza na molili misu mwaye te donc naza sur aza kaka kuna kaka na place bamemaka bongo badémarche ni bozosala mpo batika ye to bon démarche ezali kaka to continuer lite et toparlaka toujours de bagis tokomeli Amnesty International tokomeli bato nyonso toyebisa Kabila kazali responsable ya vie na ye baolo baba juge bagis mais biso tozo comprendre puisque gouvernement Kinshasa mpona biso eza lisusu na légalité moko te bazo respecter ata eloko moko te donc mpona biso jugement wana ezali jugement politique. Voilà mon colonel tozoke malembe po peuple congolais combattant azolanda na minute combattant aza na kanda combattant alobi tolembi makambo ya ba rébellion po ba rébellion mosu ezoya toyebi te so bino mpe boye lokola bango motuna ekozongela yo tomoni baci bango babimi eloko te et pourtant bato bakomaki nsima ci bango tomoni bamosusu babimi soki tina bakombo ya église ebimaki kuna soki groupe mosu ebimaki soki mpe alleluya soki nini jusqu'à présent ngungi akufa te bakanga mpe mboka moko te mais bo tomoni babengi bango baterroriste baza koavance bazosala makele bato bazolanda bango mais oyo ya bino boye lokola bamisusu boye mpona occupation lokola bamisusu boye mpona intérêt pouvoir lokola bamisusu esengeli obeta sete place wana bapeuple congolais a comprendre po amoni pasi alingi soki kolanda n'importe qui te bilanda alanda te nde tolobaka beta na sete mwa moke boye mpona occupation bino mpe bokangi na bukavu mpo oyebi ke kuna richesse ezali bosala mpe mwa groupe na bino ya mwa groupe mo boye bo biso mpe tokanga mpo tozwa mpe coltan bokoma bino mpe envoyama toyebi te mais en tout cas nga na koyebisa bino une seule chose bagroupe nyonso oyo esalama moto asala yango ezali Kabila ye moko la plupart ya bagroupe eza kaka Kabila ye moko donc baoyo Kabila asali apesaka bango mpe bamoyen batravaille yango moni biso tosali sorti eloni boprouve biso bacombattant ke bino mpe Kabila moto asali bino te mais la preuve c'est que bamoyen na biso boyebi bamoyen na biso soki nazalaki na mbongo ya Kabila est-ce que nazalaki na besoin na ya na télévision awa mpo nasenga basoutien na bino c'est ça so tozokoya boye parce que tozolinga toconstitue bamoyen parce que bakongolais bayebisi biso bosala bitumba wana mais bozwa mbongo ya monguna te mpo bamingi bazwaka mbongo ya monguna naza na droit kozwa mbongo ya monguna te yango wana nafungoli nzela na biboya bino mokasi bopesanga eloko nga na kobenga na ye parce que bobi nazwa mbongo ya Kabila te nazwa mbongo ya Kagame te nazwa mbongo bona olongola bango siko na mboka na mino na ngai. Mais mon colonel, la moni bobandaki ndengo lobia le 21 décembre, je pense, hein, il y a le 31 décembre. Le 31 décembre officiellement. Je crois nan boké musikate. Mais to monaki pe EDTV, je crois to publiaki yango na site ndeko Richard sai musa mune pona olakisa bande comme peut-être bande ko batalaki malamu te et sengela itango to ka igoza quelque part tondima koza transport avion mbango poto okuta na yo plutôt tozonga po ba congolais ba yeba vraiment au juste elo nezo le kamé banda bo bandi peuple congolais nga comprendre bosi bo sai nini na moi ndambu ya basanzo bosi bo bandi rébellion bino pe boza lokwa chibango abomina nungungi te to bosi bo sali quelque chose là boy ba une seule chose ezali n'importe quelle rébellion te ezali rassemblement ya ba groupe armé wana eza déjà wana na terrain donc chaque groupe aza déjà na place na yazalaka nous allons toujours occuper tout le Baka Sud Kivu Mobimba à l'équivalent il y a 2 fois la Belgique ou 3 fois la Belgique Bagou parmi nous Ezawan bon si je ne m'en abuse en tout cas Bagou parmi Eza déjà na place nango
Tous ça 12, donc tous ça chacun Chabunda, Walungu, tous ça partout. Donc la côté en liste, on a pourtant exacté, mais bah groupe on a nous c'est ça la kawana. Bah abandonner si quoi makamba mabe. Donc tous ça déjà un espace na biso que même dans le bio tous ça t'as 1 mètre c'est faux. Puisque bah groupe armé on a tout rassemblé bazar. Na mona dernièrement il TV publié qui nini mususu bo zimbo kamoko je crois Ngando na Walungu. Et puis il me semble que batanga moi bamboka mususu na Katanga kuna busubo bani déjà ko poussa na muke. Oui, en tout cas tous ça déjà un espace déjà. Ce qu'il faut c'est to bengana munguna na place moko oyo tokoki ko avancer vers la grande ville. Donc pour l'instant tous aura zo comme mandam baba village pour to récupérer kaba ba soda ya FARDC peut-être ba mapinga pour mapinga fezala pour to avancer. Donc pour l'instant tous mandam parce que tous ça qu'on s'est préparé pour tout ça l'avancement. Mais mon colonel mais na évité bino boza un peu spécial, na évité son benga spécial. Na moni bino bozo bunda bozo zo bamboka mais bozo sala makelele était. Ils ont une stratégie et ils allaient nini. Non, en fait, tous ont un objectif. Parce que ils ont un bloc comme sous moyen to le bangote parce que faut préserver les secrets et opération. Peut-être la place où tous ont kende, c'est pas ce qui nous intéresse. Peut-être c'est ailleurs. Donc tous ont gérer communication ana. Peut-être que les Congolais balingi ba discuter. Balingi ba souki to komanaki. Par exemple. Balingi tozwa Bukavu, tozwa Mboka Mune, tout ça qui s'engage bani, c'est ça qui les intéresse. Alors faire trop de communication pour rien, à la différence de tous ceux qui se sont formés. Mes frères, biso tozan na basoda, tozan na mapinga, tozan espace. Oh union sur le bano kalingo libérer territoire, azan na soda te. Azo kosayo. Kopesa mbongo na yote. Donc biso to se baser na stratégie wana pour te dire que ba groupe armé baza déjà wana. Mon colonel, kosala bitumba ezali sécurité. Il faut que tu aies là. Tout le monde a un avion, tout le monde peut comme un canot rapide, tout le monde peut battre au Sengama. Mais bien on a 12 rébellions bozanango, bobando kanga bamboka. Ba moyen au boza ko utiliser pour na rezoa biloko nyonso ya bondeli. Bozo zo yango wapi. Kabila muza pe sabino bien za boza pe na ba paya to baza baloki ya Congo lokola ba yelinde moyibi na Congo. Moniko vérité ezali. Combattant zo landa yo. Vérité ezali circulation d'armes. Ezali munene na Congo. Ils ont supermarché à Mounene Bahar. Toutes les films vont vendre les armes là-bas. Aux hommes. Donc, tous ceux qui se battent là-bas, ils ont là-bas le gouvernement. Ils ont là-bas tout le monde là-bas vend. Les marchés, les armes circulent. À partir du moment où les armes circulent, les gens peuvent en acheter beaucoup et avoir une armée. Oui, ils peuvent en acheter beaucoup, mais les moyens financiers, comment? Mais sur le terrain, quand vous frappez une mine et que vous avez là-bas, vous connaît, on a beaucoup de c'est ce que nous refusons. C'est ce que nous refusons. Nous refusons justement, c'est pourquoi tous ça avancer dans nous. Parce que la seule chose que nous devons récupérer, c'est notre argent que Kabila est en train d'envoyer je ne sais pas où. Donc si vous continuez dans le village, vous allez bobo la bloc à l'État. Donc au qui biso to pied to boto le bloc. Jusqu'à présent on a tout quitté. OK, mais na zone moi muke sima, eza penza simate mais bolobi pour la stratégie. Mais au moins que koboya ko pesa information about ke bokangi mboka boye ya ngwana mutu lokola mende akomolobake ayebi na yote. Yo yebi mende te mende ayebi yote. Ah, mais comment mende akoloba yebi ngaite? Hein? Yebi ça va ndeko bazolanda si to ndeko wa combattre bolanda. Mende ne peut pas dire qu'il ne me connaît pas. Puisque en 1996, avant Kabila ya, alinga qui déjà pour ça la rébellion. Ah bon? Bah oui. Ça va, bande ko bozolanda. Azalaki koya kotala ngai puisque nazalaki jeune officier de l'armée française na bimaki donc azalaki ko consulter nga nazana ba document. Il peut pas oublier comme bonanga Bonaventure a robenganga Bonaventure pour na bana quartier babenganga Bona. Ako bateka ebinga ité. Donc on a ba document. Nazana ba document. Vérifier peut to coûter ça. Et assignant ngai comme conseiller militaire na même si a fouta ngai ité. Hein? Na routine de la facture s'il veut. Donc, à la rébellion contre à l'époque, oui, déjà, Azalaki Lumumbiste, hein, il faut remettre les choses dans le contexte. Hein, donc, Mobutu ne partait pas. Azalaki déjà envisageait lutte armée à l'époque. Donc, on a une armée française. Donc, j'étais parmi les gens Azalaki consultés. Dans le cadre du mouvement national congolais Lumumba, Azalaki parmi les responsables Nango, avant à créer MNCLO. Donc, moi, je ne peux pas dire que le gouvernement ne me connaît pas. Ok. Voilà. Merci beaucoup, mon colonel. Alors, ce que tu as les loyaux, Bukavu bozo kende. Souci na mina boko ma Kinshasa. Les loyaux boko na Kinshasa. Kabila bokanga. Boboma pour combattre souci za Kabila akufa. Bokanga bobomi
ou bien bokanga botie na boloko na yebite soki place ya boloko na ya Kabila eza na Kinshasa. Écoutez, eza ba question moko eza makasi, c'est vrai. Parce que je peux vous rassurer une seule chose. Bango le seul endroit où Kabila rozala na paix na kati ya libulo na ye aliwa. Oso bolingi akende kovanda na ye en paix kuna akende, mais tolingi azongisa bambongo ayibi. To juger hein à répondre na bambongo a détourner à 500 millions et mbongo ya 5 chantiers oyo ya meli na ba fausse facture. Azongisa la biso 180 millions de dollars oyo tozo futa na guerre ezo silate na este. Et kei wapi? Comment moi ndambo ya village et mais la 180 millions de dollars pendant la guerre. Faut azongisa bambongo wana. Hein? Donc tout ce que Kabila a détourné, bambongo ba soda mususu yo, to yebi bango te tozo continuer ko foutre en espèces. Tout le monde ne prend pas l'argent à la banque. Bazo ko yiba kaka mbongo. Donc bolingi Kabila kene na mbongo wana akende. Mon collègue oza la preuve ya makamisi sozo lo bana ba 500 millions bana oza ba preuve. Mais oui, il y a par exemple un exemple. Hein? Salon d'honneur, il y a aéroport Anji. Oh ba foutre la ba 50 style il paraît que Babongisa qui a écouté 25 millions de dollars. Alors que voyager, nous, ça fout à 50 dollars. Oui, et puis même pas. Mais comment est-ce qu'on peut rénover un salon à 25 millions de dollars? On a évité ce qui salon ni coûte à 25 millions de dollars. Alors que c'est basali expertise, ça coûte même pas 5 millions de dollars. Donc bazo ko surfacturer tant bon na kao babongisi balabala boy, babongisi ilobo. O éviter que bali mbongo. Chaque fois que guerre les ali mbongo zo bima na banque centrale sans facture, sans rien. Pour les mbongo zo qui na front. Bon, où est-ce qu'on a France côté éviter? Bah, bimisi ti lelo 180 millions de dollars pour la guerre. Guerre moi est-ce qui doit bazo bunda. Mais est-ce que Kabila lem so ibina on telem so ba entourage na vous pensez comment arriver à Kinshasa aujourd'hui? Kabila kanga mindengo lobi. Bongo batunyo so otangi na France, oyebi révolution française. Est-ce que ba onyo so bazaki tout autour na yo va contribuer na kokoisa peuple congolais d'indalelo na mabele. Boko sala na bango nini? Réconciliation? Ou bien mon cher, c'est le peuple qui va décider. Le peuple va décider parce que ce que tu as commis, les actes pour te vendre dans le pouvoir. Ils allaient pour te refaire l'élection. Par rapport à l'élection, le peuple a proposé des représentants et puis la décision est comme ça. Nous ne pouvons pas nous faire de justice. Mais c'est sûr qu'il faut neutraliser tous ces gens-là. Il faut neutraliser Bango. Togoyo kan après, c'est vrai, mais pour l'instant, Batouana Baza adversaire. Pour ne pas dire ennemi, puisque ma frère n'a pas mingi baza paye pour collaborer na ennemi. Mais en tout cas pour l'instant, faut combattre bango. Mais mingi pe ba ko ma pe na suka bitumbate. Peut-être nga pe na ko na suka bitumbate. Ozomona, mais ba o ba ko tikala. Peuple a jugé bango. Pour ça l'élection, pour peuple appeler sa direction. Ça c'est clair. Je ne peux pas décider seul. Bon, il fait si azolo banini pour la vérité des urnes. Vérité des urnes ezali likamomoko il fallait tout ça la mot depuis. Mais le coup là, Toyokani te, le lot Kabila a profité à Tikali. Sinon, la vérité des urnes, il fallait ça depuis longtemps. Les gens ont la télévision, mais vérité des urnes, et il y a un peu de justifier le fait que biso tout sangani dans le cadre de l'article 64 pour que la rébellion, la rébellion, il y a solo. Loi et lobby que ceux qui gouvernement a trahir bino, bo sangana bo sima mapinga bo bengana, ils ont la carte texte et la constitution. Donc, vérité des urnes, ils ont pas raison, ils ont arme parce que Kabila a élu, a changé qui élection. Bongo, relation entre IFRC et président Eli Tshisekedi. Ah, relation tous en haut. Ils allaient justement. Mais il faut savoir qu'avant tout comme IFRC, tout ça qui n'y a pas vérité des urnes Simba. Donc, tous allés, oh, balinga qui va aider Tshisekedi. Mais le col a pété yokanité. Hein? Il fallait tout ça la musala entre biso ba congolais bobi ndenge zalaka mais biso tout ça la paix la vérité des urnes. Mais malheureusement to yokanité c'est la vérité j'ai dit. Hein? Donc on battait que tozaki na idée teto idée. Et mon colonel, zela na bongisa moi mutuna na ngapoza la polele. Ndenge toza boye na si tant to ça surtout kozwa nzela na biso tozonga mboka na biso yo to tiko tranquille mais lelo nde to ba boye mois prochain bokomi Kinshasa Kabila peut-être abandi mbango ba mende na éviter to kangi bango lobby mois prochain oyo nanu to mona 2016 boko bandela ba élection ou bien to kozwa to bokozwa Tshisekedi botie na pouvoir parce que là peuple kaza simanaye vérité des unes des peuples a réclamer combattre tilo na poto réclamer yango en tout cas to koyoka peuple ce qui peuple a lobby na biso que photo Tshisekedi to respecter nous allons interroger les peuples
nous allons tout de suite, quand nous allons arriver, nous allons lui demander, on fait quoi? Tout le temps, on va voir, tout ça, tout le temps, on va répondre. C'est pas compliqué. Moi, quand on est aux militaires, est-ce que vous avez une ambition politique? Écoutez, pour l'instant, il y a des vides. Et NASA militaire, mais NASA pas civil. Alors pourquoi pas? Mais pour l'instant, là où je peux servir mon pays, c'est dans l'armée. C'est pourquoi j'ai organisé avec les autres amis militaires une force congolaise pour tout résoudre des problèmes militaires, pour tout ça, un problème militaire. Donc, s'il n'y a pas de militaires, s'il n'y a pas d'armée, beaucoup ça l'ambition politique de mon côté. Donc, je pense qu'il faut oublier tout ça. Donc, j'ai dit à mes frères qui sont des politiciens, venez, venez. Hein, si nous sommes mis devant aujourd'hui, c'est parce que les policiers sont prêtés à moto. Mais on a pour l'instant, tout ça, on a 4 luttes. On a gagné lutte avant lutte bandez. Photo bundanan. Mon colonel, le M23, terroriste. Et John Tshibang? Ah, John Tshibang, c'est un frère, mais malheureusement, bon, ça fait quelques temps, tout ça qui espoir, nous c'est pas naïf. Mais peut-être qu'il a eu les mêmes difficultés que Bissot Tokozo. C'est-à-dire, les Congolais sont mon frère, à 5-6 mois, Batou, à l'Ingo, ça a quelque chose, besoin de soutenir, besoin de soutien moral. Mais il faut y avoir un bon. Est-ce que possible besoin de Bakou et à Kobenga et pas rejoindre Bino? Aïe, c'est Binoni. Tout solo là qui na John Tshibang. Donc, le problème est en est-ce que les lois aza toujours na banana ye, baza combien? Pour tout qu'on na banana zamba, faut laisser bango, faut ça la boy. So ba moni que ma maison bien été bazongi si mundo kene bazongi na ndaka ba parents. Donc ba kon le temps to zo sko to teleminam. Boya bo pesa bo sunga biso to sala msala. Na bi ke mingi batena ki promesse na bango te. Bazo ki bambongo basala ki rien. Mais na biso la plupart ba bato bazo ka bambongo, bazaka ta na soda mo côté. Ata na fusil mo côté. Biso to za na ba soda. Baza ba frère na biso. Boya bo pesa biso pe ba soutien financier ka parole te. Yebisa bango sko betela ngo CT bolo bate ke ba moke na ba FLC bango nyuso ka ba Tshibang ndenge moko non. Parce que bo peki singa na zo mbongo Kabila. Bo peki singa na zo mbongo Kagame. Bo peki singa na zo mbongo Kingani. Mais boya mbongo poto bunda. Ah so moni ke makamezo umela c'est parce que tozo singa ba soutien na ba oyo to koyo kabino sonité. Et ils ont retardé. Toko kozwa ba bloka minene était parce que tozo zila ba soutien mususu wana ya parce que ba congolais malili bazala ndengwana ba lingolia fufa malili c'est ça. Mais mon colonel on dit que congolais pour l'instant a commis un peu sensible hein. Ce qui a moni atan zinza ko ite e comme passe pas msambongo na message ni opesa bango pour ela musabango ite msabamba ba teo penda to moni la makambo solo mbongo yango to opesa ngana lingi batu basala biso ata test. Vous comprenez? Au lieu de faire ça, soutien, puis nous avons besoin pour tout le lendemain. Mais au lieu de faire ça, beaucoup tester, tout ça, moi quelque chose, et puis ah, bah ça c'est. Mais est-ce que tu as la peine d'avoir besoin d'un bon oignon? Après, non. Pour ceux qui te poussent sur le terrain, tu as besoin d'un côté. Ah, ok. Donc, si on accompagne Malamu, ne fût-ce que pour l'instant, voilà. Pour que beaucoup de la question mélange stratégie pesant en carte donc voilà. Moi je ceux qui sont congolais 20 millions de dollars na benga na eza lokuta message no kotindela na ba militaire congolais nyonso baza abandonné to monaki na ba bilili na moment ba élection ba se retrouver baza na mindu kité ba komi lokola o to za benga kala ba jime pera Mobutu message no kopesa bango na minto na soda ya phase o nyonso atikala ba abandonné et salaire azwakate na tango bazolanda yo pesela bango. Mon frère, ceux qui ont qui soda lelo aux autres se retrouver en difficulté, yebaka que toza sous armée. C'est pourquoi aux souffrir. Aux hommes donc toza sous armée depuis que to sangana ka na ba rebelle wana na 99. Armée ezali sisuté. Donc bazo sala tout payer o basimi mapinga baza na mapinga te baza na munition te ba gagner loko moko te. Donc totikali les seuls armées boza nango. Donc ceux qui boye ko aider biso lelo te, bokozela la 2 générations, 3 générations. Il y a battu au bako nous s'entraîner ceux qui voient bien habiter mais en tout cas biso tozana kata terrain koye la biso ba millions de dollars et belete oh koye la biso moi renfort ko ça la biso ça nous suffit donc nous devons avancer avec nos propres moyens parce que ceux qui se prostituer après révolution ils vont la récupérer donc boya bo rejoindre biso parce que biso toza la seule solution pour passer la carrière dans une armée normale boza son armée te si on est en armée normale, pour rejoindre le Bisoto Bengana Kabila, parce que si Kabila qui paye comme dans la région, na ba oyo bazali qui pousser Kabila, ba se calmer. Pour baïbi que bana mboko ba na place na bango. Donc le seul élément à ils ont dérangé bino ezali Kabila. Si vous avez na carte armée à Kabila,
bolonga bo rejoindre biso nazamba basimbiliki bazalaka toliaka ba fruit ezali soko maladi tozana ba traitement na biso traditionnel ko banga te landa biso nazamba tokobunda bongo mon colonel avant tokoma na mutuna peut-être ya suka message ino kopesa na bandeko yo bazana posa ya kota armée to monaki gouvernement ya Kabila lança un message que bazo recruter ba jeune na armée mais to monaki ba parents mususu na bandeko mususu batelemaki na bilili pe to monaki yango balobi bo komisana ba na bino baki na armée bongo bomisa ba na biso bongo na mito yo olobi ke bozana posa bo libérer mboka message no kopesa na ba oyo peut-être ba na posa pa aussi ko la mboka mais bazana bango ba soldate est-ce que bino bozo former pe to bozaka na bato basi bazala déjà formé. Écoutez, le gouvernement congolais azoko sabana. Beaucoup ko recruter bana te po botia bango na kati ya libulu lisusu. Soki Kabila alingaki penza to benga na banguna. Alingaki alanda IFRC na ba groupe armé bazalaki wana. Alinga pesa biso mapinga na ba moyen to lingaki ko bengana. Parce que bana auto za na bango baza déjà entraîné. Bayibi déjà musala. Bayibi déjà makamunyo so ekokuté biso mbongo te. Que Kabila a qui nous recruter bana sika wana ezali kaka farce. Parce que tu as déjà 104 000 hommes. Et bazo déranger biso, baza même pas 4 000. Donc, même si vous avez 1 million, vous continuez à l'armée congolaise, vous avez un ordre à mabé. Vous avez un ordre à retour. Vous abandonnez l'ennemi place. Donc, ça ne sert à rien. Vous avez place M23 à côté. Mais oui, puisque l'armée, il faut obéir aux ordres. Donc, vous avez commis 1 million de l'armée américaine. Nous sommes pas biso to gagner guerre parce que chef de l'armée na biso Kabila alingi na yeko gagner guerre te aza momemima ki alingi ko bunda te donc boya côté na biso parce que momemima abunda kapé parce que ceux qui amoni ke balinga botele marchandise na ye il faut abunda mais là on ne comprend pas balinga botele biso mboka il y a quelqu'un momemima ki alingi ko bunda te ça veut dire que ayebi muto aza ko bete makofi donc s'il vous plaît mes frères kokota na armée congolaise kokota na libulu dans la situation militaire lilo bazo ko souffrir ça vaut pas la peine bon rejoindre biso tout ça la armée normale s'il vous plaît donc c'est ça que je peux dire mon colonel et motuno msoyelinga ya va na koma suka pour le Congo eleki munene mais so to bito beta masolo Congo 2 450 000 km² et ça li sécurité ko sila mukolo moko te bongo motuno msoyelinga ye Congo eza ko vivre situation infiltration na modèle moko impossible tant ozo benga siko batu baya. Je pense, naïveté sur la stratégique, mais comment vous découvrir que vous êtes un vrai Congolais, vous êtes un faux Congolais infiltré? Et ça un peu motuna moko ya makasi, c'est vrai. Pour battre bazo comme angolais, bota miti na 1970, 75, donc ba comme déjà bampak. Donc si tu continues que au moins mangolais, il y a côté droite à watengote ba o yaza Congolais, o yaza Congolais té. Donc je vous assure que statut na biso est très clair. Si vous êtes Congolais té okokota té faut que dans un groupe na biso il faut expliquer que village ya papa na ngai yango ya mama na ngai yango yo babatisaki nga na église oyo formulaire na biso to kopesa bino eza clair faut expliquer village d'origine ya mama na yo na ya papa na yo ndenge to salaka na tango ya père ezalaka pas bien puisque ça vous permettre de vérifier ngai par exemple village ya mama na ngai na kopeka na bino kombo nango boko vérifier oui tanga nano bande ko bala ngai mama na ngai village na ye ezali Nsalakia sima ya bagata kuna ya papa na ngai mission ben côté ya bagata kuna ozomona babatizaki nga na église Saint Hippolyte ya bandu voilà donc on a commencé à détail donc ndeko boyoki azala penza mwana mboka masolo yango wana balor tokomoke na suka émission na biso bandeko masolo eza mingi tokozwa yembala mususu po eza kaka passage toyo okuta na ifu tozonga pe mbangu bongo na minito sko combattant zozela oya ye message ndeko nyoso azana diaspora zo bunda pona libération ya Congo message no opesa ye poza na confiance na yo et des TV azo luka aluki azuye mais c'est à vous maintenant ya koyebisa combattant confiance ni ya kopesa na yo. Mon colonel. Mes chers combattants, tout ça la combat contre Batu Bazana Mapinga. Donc, si tu as bunda bien, il faut que tu Batu Bazana Mapinga pour bunda ba benga na Kabila. Biso tu as Mapinga, tu as soldats sur place. Et ça Théo Bazana Afrique du Sud, nous nous basons sur place. C'est la première fois que je peux dire que tu as autant de soldats ba côté les mamindo qui boy. C'est vrai, bozo pesa ba moyen té, ba petit hermo bazo zanga ba ma papa. Aussi mundo ki moko batumi balé mais ça dépend de vous to kozwa temps oyo bino bokotelema po to sangana ensemble to benga na mongona donc je vous assure que boya to sala quelque chose lelo ba oyo news bo sala ki
bo soutenir qui tout ça c'est vrai mais bazala qui pendant na basoda te puisque basoda baza sur place so bolingo que nous vérifier lokola pe boyebani te bokei to tindi bino botinda délégation na bino boko tala basoda baza na terrain bo mona situation bokoyo kasoni hein parce que ba petit on a bazo sala sacrifice munene hein bazo tambola kanga ndenge wana bazo sala ba mission na ba conditions impossibles parce que bino bozo ko organiser nazo senga bino ba combattant bo sala rapé lokola bozo ba soda te ya armée na lobby bo sala rapé ata résistance financière bo s'organiser bo soutenir bato pourquoi ba résistance financière bazate c'est ça c'est la critique que je vous fais pour ça la résistance financière mais merde bo lobby que to benga na Kabila to senga mbongo ya Kabila te to senga ya Kagame te mais alors bo ça la résistance financière bo ya bo pesa biso 1 mois 2 mois to sel musala et parce que ngai na ko zo ba moyen mususu mais faut na vérifier que ba moyen on eza ko engager ngai te lokola ba Kabila c'est ça la difficulté parce que mususu ba oyela biso ba mbongo mais otala est-ce que ezali pour na patrie ou bien ba o memanga na ba conditionner pour to ko ya te na mabungu ya ba Kabila c'est ça la difficulté dans laquelle on est on peut pas prendre l'argent de tout le monde parce que ba pesa ba condition ceux qui ndoki alobi a pesa yo loko pesa ba condition alobi so boyi na biso ko pesa batwa. OK, merci beaucoup mon colonel Nandenge Ndimaki ko pesa biso temps oyo na kanisi bandeko balingi ba mona ba document mingi to na ngwa moya kotanga te so ba koti na 3w EDTV bokuta ba document eza publié kuna. Je pense que chaque fois où tu vas en poser la question ya koyeba makambo ya IFRC to question ya retourna to message ya routine de la bango. Je crois que vous contactez PDTV les musu boko zo moi trace à malamu ya ko za accès to koyeba nini zo leke pana bango de temps en temps to retourna bango na makambo ya lobia wa bilili ezali eza témoignage to retourna ye mukomusu soki abaluki kazaka kaka billion to chele lisusu ye mon colonel ndenga fandi wana. Donc biso to sa musana biso a presse to la disi to landi eza pour nos informations to landi collaborer mais to kanto ba soka zanani voilà et de TV la tibino azanani ezo senga bato moyen pour ba comme nefiske muke ba posana ko le ka place bakangi pour nyose funga mabazo na posa mbonga mutete pour mbongo eza na Congo ne to lobaki to linga to vérifier ce qui vraiment ya solo mutango existaka bon mona ke na bilili bon mona ka ba déclaration na EDTV mais to lingi te to mona ga to yo ga mingonde to ka misu meto mona te ka ba représentant eza na critique te mais ça ba vérité yé moko yo en personne colonel Moke dokuta yena ye na bilili na makasi ya magie ya Richard Tempête ngai wa bino maître dona agent SK12 na Sarabino yé yo colonel Moke oyo azali responsable pour l'instant provisoire ya UFRC oyo mouvement ozo buna pour libérer Congo oyo sangisi 12 mouvements ya rébellion mais rébellion pour l'article 64 yé yo en personne aza fantôme te mais tozana libaku ya kozwaye na nzela mususu na ba mituna kala mingi radio ya DTV ko banda je crois beaucoup tune ba mituna na bino. Merci beaucoup mon colonel pour na ndengo ya mbibiso na place oyo to kotanga kombote pour na sécurité na yo. Merci. Ingeta.